Bonjour, bonsoir, na baboni na biso nyonso ya MK Star officiel. Vous allez toujours brancher na MK Star officiel. Pour la news. L'autre memeli bino émission ya réalité à Kin avec votre journaliste Inès Tambambi Mwasinzambe. Merci beaucoup à mon boss MK Star officiel. Merci na bana nyonso ya poto pe ba congolais nyonso bazali banda ya mboka. Beaucoup tuna lelo Inès ta amemeli biso ba réalité nini. Bo s'abonner massivement na MK Star officiel et kosa la bisobi. Toeli bino sous lelo émission ya sika réalité ya Kin. Toza sur le terrain à Kisses, na école, voici l'homme. Bino moko bomonika ba image des ozala. Toye bandeni toko sala bokomona toko tambola, toko se renseigner, toye ba vivre comment, toye bandenge ya ko sala puisque na bino ba bolanda ka biso. Bo s'abonner na chaîne na biso MK Star officiel boko sala jamais décide. Son otala ba mon États-Unis na moni pire benanga Malika Arafat. Garçon moi appelé à solo là très bien. Nathalie sous na France na moni pire vient na kala moto. So na bois qui te ça ko funga mate. Na mona sous na yo zonga sous na ki na moni pire vient na moko. Patrick Botulankumu. Respect yango. Et so na bois qui yote. Ah c'est que so la bien te. Na otala sous na mupanti na moni pire vient na moko John Parker Kumu, papa na Cristiano. Ya yo yango bambote pele et na possibilité so bambote lo continue toujours ko s'abonner na chaîne na biso MK Star officiel. Bo bi ka te memela bino be mission moko ya bien ba réalité à qui et bo découvrir makambo belé o isa caché nya sur Bimali Banda. Un grand merci à mon boss MK Star officiel. Babi wana nde mobali nzambe jeune moi sur la très bien les jeunes leaders. Bambote ne bénisike zwamiyo. Bambote na vrai chérie Patricia moi c'est à Pemba qui mi sa bangungi na ndako. Et voilà Montréal, Giga Panza biso plan tout qui est comme ça tout découvrir ma réalité nini eza ko s'est passé awa sur Kisens. Voilà quand on est habité bino na zanga mon côté et na mupanzi na ngai bizomona mama aza awa na habité mingi bazo tuna aza nani et voilà aza wana présente to meka proposer ba question to yeba aza nani auti wapi kombo na enani. Bonjour maman. Bonjour Yaya. Oko yebisa biso ko pesa biso kombo na yo to yeba puisque batu mingi ba otala biso ba yebite ba monika puisque ba yebi déjà nga ki aza journaliste na bango ba moni yo suna mupanzi na nga yango ba liba yeba oza nani oyo sala nini awa pe oyo lobela nini so ko pesa biso kombo. Merci. Kombo na nga ezali Kanyoka Zola Joacine. Maman Kanyoka nga mingi Mama Jo. Ah, Maman Jo, voilà. D'accord, maman, biso moko to kiti sur le terrain puisque tu yo ki basango école na yo vraiment tellement. Yango biso moko équipe mobimba to kiti sur le terrain tout ça qui n'a besoin tout monde na yo. Tout solo la na yo. O meka ko expliquer biso no biographie na yo bete la biso zanani. École isa ya yo ndenge nito ko na monoko na monoko. Merci. Merci vraiment pour la question là. Nazali Mama Jo. Nazali congolaise. Nazali mwana Kisens, mama ya Kisens. Pona école oyo touti musika na 2014 nazaki na passion wana pona éducation kotala bana Kisens ndenge tozo bota bango ndenge bazo kola ndenge bazo évoluer. Et ça là qui passion que eloko moko ezako zanga ezalaki éducation. Wow. Éducation yango na passion wana ezalaki ke biso bato totangi mwa moke tokoka kosunga ba oyo bazoya. Nde na 2014 nazwaki initiative ya kosala école. Alors nasalaki école oyo na bandaki yango comme aventure ezalaki na batol tosalaki batol papa to bandaki na maternelle première deuxième. Et après, tu as évolué, tu as na combo ya complexe scolaire Rehoboth. La complexe scolaire Rehoboth, tu as na bela l'état, tu as la bongote sans arrêté ministériel. La betaki ba mitu. Na kenda komona papa nanga ya molimo, père spirituel nanga papa voici l'homme oyo vraiment nazo saluer de loin. Na minito azana poto na ba repos médical papa asungaki nga nde kombo yaki ko changer groupe scolaire voici l'homme. Surtout tali bien au début depuis 2014 non? Oui, 2014. Zaki na kombo ya complexe scolaire Rehoboth. Rehoboth. Maintenant au changer on a nini o komi voici l'homme. Bon, na 2015
2015 na mois ya mai. Les 2 mai, tozwaki kombo ya groupe scolaire Voici l'homme. Je pense que mon papa qui était là sur le terrain, il a déjà pour se renseigner, à vérifier dans l'école des alliés. Vraiment, lokola kaka mwana, papa et pas mwana. Dès que tozaki nazaki na initiative oyo basungaki nga na ba prière na mabondeli pour mettre en œuvre. Et puis en 2015, papa a komaki sur le terrain, pour azakotinda basali baya ko bondela. Yemo a komaki sur le terrain a bondelaki. Pe tozana ye elongo po asunga biso na ba prière na ba direction ba directive mosusu oyo apesa biso. Mais maman, nous avons un peu compliqué puisque au ibisi biso za promotrice école oyo ezayo mokono. Maintenant tout le monde siko kombo école sous sortie Voici l'homme. Et tu habiter na sima nango wana ezaki ezala mutu moko za na sima to yo moko mutu za mais kana ko expliquer biso to Hollanda boto yeba non puisque naza vraiment en courant na moto naza vraiment na besoin da yeba. Les gens ont été en Sima, parce que les promotrices, ils ont dit que les gens ont découvert que Voici l'homme. Ils ont en Sima, ils ont en Sima, ils ont expliqué merci. Ils ont l'initiative Nangai, ils ont l'école Nanga. Ceux qui n'ont pas si combo ya Voici l'homme, ils ont papa Nanga Molimo. Ils ont papa Nangai. Pepona tiana telimisa vraiment école. Ezaki lisungi na ye. Vraiment lisungi oyo vraiment ya molimo tant que papa ya molimo vraiment sunga ki na makasi na ba prière pour kokitisa école na kisenso eza ma sécurité. Il faut milimo même ya se ya mabele endima yo. Alors sans prière na ye en tout cas na linga na zwa pas cité autorité te que milimo endima pe na installé lelo 8e année. Merci maman Toyo qui vraiment merci papa siko zali bambote na yo ebele moni ya biso bana bango eza papa na biso ba soutenir biso merci papa mabondeli opesa ki osala ki likola maman puisque ameka kosala o nyonso ekomi bo et bino ba bolanda biso bosunga biso otala maman za déjà mukole puis azana makanisi ya kosala makamba bien. Asa makanisa ko sala makambo ya bien mais makoki ezali te botike la papa chargé mon côté et puis bo soutenir maman vraiment na makambo ebele nzamba ko sunga ko pambola puisque azana mutema malamu oya ko sunga bana mais makoki ezate botike la papa chargé te to yebi ke papa zawana toujours na mabondeli azo soutenir biso mais mabondeli marchaka na mbongo bo soutenir biso vraiment et ko sala biso bien ma c'est le information tout vite qui alors fele pe baza awawa l'école non batanga awa yango tuntu yeba non osala ndingi ni bafutaka to ndeni omekanya ko expliquer biso. Vraiment merci pour la question na yo. Bon fele bazali oya yebi ki senso ezali commune moko reculé commune moko oyo tozali vraiment na ba difficulté ebele ba parents vraiment bazana ba moyen te bazana ba moyen te et puis la plupart ya bana nazana bango baza bana ba jeune oyo peut-être ba misusu ba bota bango balingaki ko bota te na ba violence na ba nini bata bana wana ba botami bana bazana ba parents bazana ba moyen te yango nazomona mingi bakufela pe ba boti ba misusu bazali cette année ici nazana 26 orphelins ba o bakufela ba misusu ba tata ba misusu ba mama ba misusu tata na mama mais au mona orphelin ana posa classe obengani lelo ake azongi susu obengani susu ake azongi susu troisième toi ozomona 3 jours azoya te to landeli susu to zuye lisusu yeko memba yepo atanga on ne sait pas lobby na ye ko zala ndenge ni na ba plus de mini ba o ba moyen zate ba tata na mama bakenda batika mo ne pas ko maman uti ko lela awa pona lisungi école na biso mina na kati école awa usana ba kufele ana kati école bazana ba parenté eloko moko te e ba otanga comment on a évité moto azoka bango en charge ou azana possibilité et na part na yo possibilité zate mais comment ozozo bango sous en charge ya otangisa bango bazana école awa ko expliquer biso na ma place wana vraiment na mona vraiment clarté mais quand on expliquer biso puisque yo moko ko se plaindre na makambu na bango qui ba soutenir yo ba tia ma boko ba sponsor bazate mais na d'autres part orphelin bazali sous na kati école a bazutanga mais quand on expliquer biso intérêt na ozani na kati wana puisque osana possibilité te intérêt na osiko ezani bon lokola maman nyonso azaka na passion wana emataka na motema alors bit
oyo ya kosalela école ezalaki ke bato ya bien babima mpe na kisenso bana batanga bakoma lobi bakoma bato ya malamu. Alors difficulté ya orphelin tozozwa baorphelin baza na soutien te soki biso totiki bango lisusu batanga te tozobakisa lisusu mabe na kati ya commune na biso. Bon, intérêt nini nazwaka epa baorphelin intérêt na ngai eza ebele parce que Bible elobi ke kotia orphelin mosapi te konyokola ye te. Alors oyo azosoccupe na baorphelin nzambe azoccupe na ye soki tozoresiste boye peut-être eza mpo na bana wana tellement tozozwa bango mwa mokie oyo biso tozozwa nzambe azopambola yango yango nazomona ke école eza lelo année oyo tozoprésente examen d'état na biso mpo tozalaki progressivement ezali nzambe moto azosunga biso mais intérêt ya komona na orphelin intérêt ezaka nzambe. C'est un intérêt spirituel. Ah, merci vraiment pour la réponse au Pessinga, puisque basé belé maman genre na bino baza ba difficulté na makambo ebele mais ACP souvent mbongo wana o azu o sala école wana o sata makambo musosunga libota na monzimi ko sala école uzu orphelin tie bango pe susu na kati nzambe wana mona yo na epte to ko tambo na basal to visiter nanu to bana bana ngo ba vivre comment to mekana ko se renseigner to mekana ko tambo maman joto yo qui vraiment ba sango makasi puisque une école babi ke bana mayele baza ababi formation eza bien na ebiti est-ce que moi c'est tout tambo na basal to me kas ko se renseigner pour na mwana moko et oza si vraiment ba question ba ko poser bon ba répondre puisque na yo qui vraiment école oza jeté babi et voici l'homme là babi si biso boki na voici l'homme biso bibi to ki na complexe scolaire voici l'homme babi et kuna jeté bana mayele baza kuna to ko tambo na basal puisque to vérifier to ba no mwana moko to ba ndingi ni bazo oza la formation pas de problème kuna nazara sûr et certain nazara sûr makasi OK tutako ki etabu tu banda no makasi. Wana tokoti na kati ya sali na biso tokoti na kati ya sali na biso tomoni bana balati bien baza vraiment bien. Oui, voilà les amis, on était là en train de parler sur la décomposition en facteurs premiers. Et qui peut passer rapidement au tableau, mais décomposer ces nombres ici. Je suis là. 280. Qui passe rapidement décomposer 280 en facteurs premiers? Oui, je choisis Kila Wingimbi passe. 280 est divisé par 2. 280 divisé par 2 égale 140. Et divisé par 2. Et 140 divisé par 2, 70. 70 est divisé par 2. 70 divisé par 2 égale 35. 35 est divisé par 5. 35 divisé par 5 égale 7. 7 est divisé par lui-même. 7 divisé par 7 égale 1. L'écriture de 280. Oui, quelle écriture? Écriture primaire de 280. 2 exposant 3. Multiplié par 5. Multiplié par 7. Un coup de bravo pour l'ami. Voilà. Voilà, un coup de bravo pour l'ami. On a touti na salle à 6e, a to koti na salle maternelle, to moni bana bango nyoso baza bien habillé, balati bien, baza bien. Non sentir votre éducation ezali awa. Ah ce que tozo pesa micro na biso na madame na biso. Les mains, tapez les mains. Tapez les mains. Ah, les amis. Les amis. Ah, les amis, qui peut compter de 0 jusqu'à 8? Oui, mon ami, allez. Mes amis, je compte de 0 jusqu'à 8. Répondez. Allez, comptez. On commence par quoi? Regardez ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8. Dessiner. Allez. 0, il faut parler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'ami. Chocolat. Qui peut conjuguer le verbe danser au passé simple à la forme négative? Hein? C'est même une personne. Notre ami Diaïno. Je conjure les verbes danser au passé simple à la forme négative. Je ne danse pas, tu ne danses pas, il ne danse pas, elle ne danse pas, nous ne dansons pas, vous ne dansez pas, il ne danse pas, elle ne danse pas. Applaudissez pour l'ami. Applaudissez. Très bien, ok. Maintenant, appelez-nous les mots construire. Hein? Changa, on choisit. Je peux les mots construits. C, O, N, S, T, R, U, I, R, E. Très bien, coup de bois pour l'ami. Très bien. Oui, non, vraiment, tu découvrir vraiment, et ça vraiment, na badjouja baza na 4 écoles, où vraiment, ah, si tu continues na première, tu continues na maternelle, tu continues na 4e, ah, si tu es na première, tu y es banano, bazo ko évoluer comment? Bonjour, madame. Bonjour. Sois micro. Le micro. Je m'appelle Madame Précieuse. J'enseigne en première année. Je vais appeler l'élève Nzungila. Nzungila passe devant. Nzungila conjugue le verbe parler au temps présent. Les verbes parler au temps présent. Je parlais, tu parlais, il parlait, elle parlait, nous parlons, vous parlez, il parlait, elle parlait. Très bien, un coup de bravo. Très bien. Mayamba. Mayamba, prends la craie. Prends la craie. Très bien. Mayamba va nous écrire papa. Écris papa. Très bien, un coup de bravo. Très bien, maintenant je vais appeler l'élève Fouti Fouti, passe. Fouti Fouti. Fouti Fouti va nous écrire, efface. Fouti Fouti va nous écrire Adidas. Où ça fait ici? Écris ici. Écris-moi aussi. Allez, écris. Adidas. tokomaka na écriture à la machine. À la machine wana esungaka bana ata moni na télévision na téléphone aza na facilité ya kotanga. Yango wana bana tomemaka bango na écriture à la machine. Très bien. Très bien, merci. Merci beaucoup. Bravo. Vraiment, vraiment, vraiment.
touti na maternelle première à touer na deuxième première to découvrir du sous comment bana bazoko évoluer awa. Bonjour, je m'appelle Maître Giovanni de la 2e année de l'école Voici-l'homme. Bon, les amis, tu vas épeler le mot cravate. Le mot cravate, on fait quoi? Avant de répondre, on fait quoi? On montre les doigts. On fait quoi? Montre les doigts. Tiens, C R A V A T E. Un coup de bras pour ça. Très bien. Les amis, on avait dit ici que une heure à 60 minutes. Une heure à combien de minutes? À 1 heure à 60 heures. Alors 60 minutes à combien d'heures? 1 minute. Très bien, un coup de bras pour l'ami. Nous sommes sur la salle du 3e primaire. Bonjour madame. Bonjour. Moi c'est madame Lydia Massamba, la maîtresse de la 3e année. La maîtresse de la 3e année, comment tu commences à poser les questions? Alors, je cherche les élèves intelligents. Qui va me citer les parties d'une rivière? Les parties d'une rivière. Qui va me citer les parties d'une rivière? Ah, mais c'était qui? Viens. Mais c'était qui est intelligent, hein? Il va nous citer les parties d'une rivière. Moi, mais c'était qui? Les parties d'une À haute voix. Les parties d'une rivière sont la source, les lits, la rive droite, la rive gauche. Un coup de ballon pour me c'était qui? Maintenant, voilà, tozongi na plateau na biso, touti ko découvrir la réalité à qui une école na biso, to tamboli salle par salle, te découvrir la qualité à bana bazan école na biso, voici l'homme. Ah, ngape na yena mwana ngatanga awa. Bébé Flori des fois ko tanga ka awa vraiment ki senso. Il faut ko tanga vraiment na voici l'homme na moni vraiment éducation est bien, to tamboli ba salle nyonso vraiment éducation est bien. Montréal Giga. Yo pezo mwana ya kotise awa. Olika ko filmer kotisa mwana awa watanga. Mon boss, kotika te pardon benda bana baya bakota abasa nini, baya kotanga vraiment. Tomoni école na biso, tomoni qualité bana na biso, volonté zali. Vraiment tomoni ba qualité ya mwana moko na kati ya basali mais possibilité zate boya ko soutenir maman na biso s'il te plaît aza vraiment na bolingo vraiment ya bana boya ko soutenir ye baba tous na ba difficulté baba ba biloko beleza awawa ezozanga ezosenga tika biso te bo soutenir biso et ko sala biso bien makasi. Voilà maman naza ce aussi vraiment na réponse pesa kinga ki et ça na bana bazar na qualité a vraiment tamboli na basali nyonso sikoto linto e ba maman difficulté nini ozana ngo na kati na école awawa par rapport à ndenge ezoko évoluer difficulté na yo eza nini na kati meka ko expliquer biso na ntoyeba puisque na moment bo eza na ba boss ba olanda biso partout na ba poto baza déjà wana ba olanda biso soki ba yoki pe ba moni vraiment na bilili ke maman na biso aza na difficulté to aza na eloko moko azo senga basali na école bazali wana pona kosunga biso. Merci vraiment pour la question wana na matandaka mingi na question wana pour eza ba besoin oyo biso il faut to yebisa bato eza na bato mususu azoyeba te mais amoni biloko ebele akebwaka na fulu or que eza na kwe mususu 2 jours 3 jours bana balete pona école awa en tout cas bomoni sans flatter formation ezali parce que connaissance na mutu ezali mais eloko oyo ezotungisa biso ezali infrastructure. Ba école bon mon école eza ya kosila te construction esilite ba moyen ezalite
Baban, il y a des fois, 2 fois, na pesi bana anti-tétanique pour nani. Moi, na vende na ban, mais c'était côtier. Il faut nous obliger, na bimisation bongo, moi, na zo anti-tétanique. Vraiment, tozo belle là que soki, ils ont un bateau balingi Congo. Bien sûr, chef de l'État peut ça y gratuité. Mais quantité biso tozali biso notre aucune gratuité parce que biso tozé belé gratuité za moké. Yangana biso mususu to sali ke to sunga to zwaka ata fraté à l'État. Eza effort personnel pour na moni papa Mosé papa nani alobaki que to luka ko sala o tozali capable ya ko sala. Capacité na biso ezali que to éduquer mais infrastructure eza malamu te. Nazo senga vraiment na ba oyo ya bonne volonté ba oyo bazana passion ya Congo lobby ba intellectuel bazala bato minene bazala basunga Congo oyo boya ko sunga biso Minerva la bana poete Minerva les ali te que po na somba ndako munene te Minerva les ali po esunga ba enseignant oyo bazo pesa formation parce que soki mbongo ezate formation okoya ba ban ba livre ba ordinateur babiloko nyonso o bazana ngo posa biso tozana ngo posa o bango bazana ngo baya vraiment au secours tozana posa na bango moto nyonso o ya koki ko contacter biso muta bonne volonté numéro na biso ezali plus 243 81 38 27 527 ya Orange ezali plus 243 84 40 60 204. Torozabino vraiment nesengo mingi penzamba lola akozanga kopambola binote. Voilà, on a beaucoup de maman promotrice na biso nda beaucoup de s'il vous plaît vraiment bo sungaye azana na motema moya bolingo vraiment mais ma possibilité des alités et puis après si ma mère au téléphone ceux qui moye zali bo bengi yo ozana mbongo moni le conseil la ngote zo s'embrouiller pas pamba OK non na ambiance vraiment canal la ngo est bien ngo yi le ceux qui ozo sunga ba orphelin o bazangi papa na mama lobi on nzamba wa préparer pour na yo oyebi ngote vraiment ceux que moi pe ke otinda na canal na biso ma mère eza affiché wana obengi obosa na te ko s'abonner toujours na chaîne na biso ya MK Star officiel to memi la cabine toujours biloko ya bien ba réalité ya kini ya bien obo découvrir chaque jour na pesi merci na bino nyonso vous allez qui brancher de bo s'abonaka toujours na chaîne na biso et ça la biso ba bien vraiment bo continuer toujours ko s'abonner bo ko zala jamais dessiner ba image na bino ya qualité un grand merci à mon vieux depuis na Paris vient na moko kabombo mafuta depuis na Paris bambo tebele boss petit kikunda na yebi ke yoza papa boboto tant ozo s'abonner mbala moko na yebi ke bien ezala sans plus tarder Kajo maestro nzambe ya piano bambote ne belé to sengi ba soutien na yo soutenir biso na pesus mbote na nga na Beni maestro na yebi ke otika ngai te okoza na biso bambote na yo ebele à mon bébé chéri Florida que j'aime beaucoup. Acheter les billets. On est besoin maintenant. Olé la na bino kaka nde na biso lozi wana. Fe papa tuli le olé la ni oui to olé la billet. Artiste MK ne pas na biso. Comment est-ce que ça l'émission là? Olé, il faut aller dire aux parents qu'on a fait une émission avec l'artiste à l'école. Ça va passer à la télé, c'est une sensation, vous allez voir ça. Hein? Mais les samedis, on se voit là-bas. Est-ce que c'est moi